Tozali na kati ya libota banguna baza koluka na moyen nyonso bapanza biso toko panza na te biso tolobi boy Joseph Kabila azalaki na volonté politique ya kosenga na gouvernement na ye epesa moyen financier na CENI pour organiser élection na mboka oyo pe esalemaki lelo yo président Tshisekedi Chilombo de Mokonzi. Tout ça pour senga congolais to encourager ba volonté politique wana pour na Congo ya lobby. Le lenge moko lelo volonté politique ya président Tshisekedi de sengi que gratuité et comme effective et comme effective. C'est la volonté politique. Alors pas tout bas souhaiter ba phrase moko pour ba panza lingomba. FCC na cash tout ça na sema kolo et Joseph Kabila na fait Tshisekedi to tambola ndenge bango salini bato na biso tokenda na bolingo et puis boto ka président Tshisekedi a ko ça message qui toko na poto ko senga ete tozala bomoko Kabila za mona mboka donc biso tozali wana te pona ko biso ba kambi to ko bebisa te to senga na population balanda bilo baloba te bato baza ko changer maloba na kati ya réseau pona ko bebisa Lingomba baluka division